Ata butu eumeli na bomoi na ngai Tongo ebonango kotana Na misabu moto nazomona te Bilaka na yo Nateli yo motema Olobaki nakozala mokila te Nakozala moto Aussi longtemps nafandi na makolo na yo Liziba na bomo Nakoka te Yango ngai natie Elike na nga na masiya mwana na nzambe Oza moto teto mwana na moto soki olobi lelo Lobi obosana na yo bilaka na yo nyonso yo laki Igela coiffe ikote Papa na Kerwan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raph Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raph Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo promo Boroto ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou, Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orgosse net in a film. Congo Promo, babunda na nango. Raph Ngindou, Congo Promo. What a plus, what a boss là.
Congo Promo ezali site oyo babengango planète Hollywood. Planète Hollywood. Il y a ba site nyonso ya monde. Oyo atie tembe adina mai akuta na sirène pété sirène au lac Saye. Ba Kinshasa Wood, ba Kimbatseke Wood, ba Banda Wood, Matonge Wood. Kuna ndeke okuta na se mai tamsu ba pyramide, ba Hollywood musu ezarmé. Hollywood yali moko yango wana Raf Ngindu, c'est Claude Meka, je valide. Déjà. Ingeta bana Congo, ingeta ba combattant o ba bunda kapenda na molimo. Biso bana ba chef de terre oyo ba initié combat lelo na kati ya diaspora. Po ezali combat ya mfumu kimbangu oyo to continuaka. Combat oyo tata ya liputa banda yango biso to continuaka. Ezali combat ya ba parti politique te, combat ya soki nani yango wana te. Ezali wabilo ndeko Claude Meka depuis les États-Unis. Nazo belle la peine na mongongo ya Ntambwe. Dossier ezali awa nga moko na makambo ya combat oyo. Ndesika nga na yeko kota boloko 2 jours na bimi 3 jours na bimi 4 jours on a kende ko passe na ba dossier na immigration oyebi ba histoire na bandila pourquoi te ezalaki ndenge nini ba oyo balandaka masolo ya solo bayebi na yeko sala 6 mois mutakomelanga lettre te mais na kotanga ba epé ba sundola ba ona boloko o ba kenda ba cause ba kenda na front petit na ngai roi Congo mon ami Gelor ba kendaka ko bloquer concert ya mutumoko na Washington pour na osala publicité te na otanga Congo te ba photo to chaki wana na Facebook ba che kraka na mbila ba vantsela mabele mais ba o ba yebite ezali parce que combat ndenge ezali wana eza nango support ezalaka te munda mutu asala na kwe na ye. JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga na bureau alors. Ngane mukolo agence José Baïla. Agence eza basée na Rennes. Tous les voyages ceux qui biloko ekominga mona yaka pona kabula biloko ba dérive za lebelete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ce qui biloko on est commis très bien. Ah, muto mukirite. Soda pour tout tati kolio. Ba refoulé yo et puis kolio on a déjà signé. JB Service. Ba le sa poto, on est ko tine loko. Et ça nga de ça simple. Station s'intéresse na sima nango okomona JB Service. Zerana. Quelle manière ba c'est carte mémoire. Oui ziga. Congo Promo de Faté. Bolanda Congo Promo pour ezolo la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafiguendo. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote,
le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Nous ne sommes pas ensemble. Petit Kevin, à Kenan à front, à Bouma Moutou, 6 balles dans Moutou, 45 ans de prison. Nanatine la bisota $1, totine la petit na boloko. Avocat, ngamoko oyo na famille na mto bundi. Ige. Kobeta nde kobeta, front de front, wanaza dog. Depuis 2015, Igazati lo na boloko. Ngana benga mwasi na e, ma meka karoti na moi quelque chose. Combattant nini na monde a soutenaka bata front. Pour combattre pele bunamba en États-Unis. Bomona, Jacques Miango. 40 personnes babunsa mutumoko na Washington. Oeleka na CNN. Eleka na Peoples. Muta filmaka ngo muta Peoples magazine wana. Petit moko muna Yannick ya mundeli azaki voisin ya hotel au Kabila zako lala. Polumbe lumbe esa marande penda awa na États-Unis. Biso to bundara combat politique, to bundara combat artistique té. Combat culturel té. So botuni Kabila aloba vérité. Kabila oyebisa bino que esika ya zorapenda era lum kuna obosala ya ba musicien era lumbe lumbe. Mais nayebisa bino ezara lumbe lumbe té. Eza biloko na biso bata monkoto bambole elumbe lumbe. Ya mwa to sala rango na ndenge ya elumbe lumbe. Ndenge bandara na papa na biso boyimbo oya botolaka roi Baudouin epe na ye abotolaka bokonzi yango tozwaka kimpwanza tozwaka lipanda Mokotoville papa boyimbo ezaki o tobengaka elumbe lumbe obino sayaka ba musicien wana lumbe lumbe etali bino biso za makamwante poso botuni Kabila oyebisa bino esika penda mutu to sambwisi ye na hotel boy ti babi na monsieur 1 heure du temps faut bima kuna kozonga lisute. Combien des hôtels awa aux États-Unis to landaka ye to salaka elumbe lumbe to utana na oni partout ya koleka to zakana ye. Mais ce qui aye na Europe kuna eza Kagame ye bokomona bata o compter soka ekomi concert na batu mususu ondire bautaka na batombo batu babimaka toyebaka bisika bautaka te. So bino sa combat culturel boza na problème na musique biso awa babisia ba dérangeara biso te. Mutu akendela la pongi na yete polo bia kende boulot ou na pokwa ke sur classe ou bana na classe na pokwa ke boulot azana tawana te. O misia ko yawa akeno zo mwana na ye akeno botola mwasi awa ezalakate. Nous sommes dans un monde civilisé. Babou yeke na bino ezala en Europe beaucoup bloqué ba concert kuna parce que ça vous dérange, vous avez des problèmes personnels avec ces musiciens parce que vous êtes des kilia ba melabino ba bimana ba na bino ba pasi na bino ba ndeko na bino wana kumba na bino ya outre-mer kuna l'autre côté ya Atlantique. Oh ezali Claude Meka koko combattant muta bandi masolo en États-Unis ti Canada landa muta ko loba o soki ndeni te o mokonzi mtazoloba Claude Meka mutu ya front mutu ya diplomatie da bundaka 4 coins kandala
tokoloba nyonso awa te mais lelo na ye opesela bino eloko moko zaiko ndenge ezali awa eza na accord na ngai tokosala video moko te mpona kofinga bango tokobloke ni concert soki kutu bakobeta na 50 états ndenge papa oyo babeta awa babeta soki mpe vie josara na besoin nabetisa ye na état na nga ou ailleurs akontakte nga na kobetisa ye po biso awa tobundaka komba mosusu combat politique nous faisons l'activisme politique ba makambo na bino na ba musicien eza makambo ya ba kilia na ba musicien commerçant bokutana mo kuna na Europe avec Europe ti avec les États-Unis d'Amérique mais si po to chape violence awe ya masolo mususu bozoyoka igeti lelo 2015 ti lelo na bimiti Kevin bapesa 45 ans de prison abeta mutu si ba na mutu balata moko na mutu okufi abiza makamba ba maître te a maître ya munduki so bito décider que to moi ba musicien baza ko tungisa biso ko bloquer bango eza facile ezaka masolo ya soso na loso ngube beti lokola soso j'ai muke donc tout le monde a dit que na bango likolo bongo te po ba déranger ba bisoté yango monaka ba misu bazali awa neti wera c'est un résident à son mandat kunae awa ali résident neti bisope to ba résident c'est un taxpayer a foutre la taxe naie a foutre la ban naie ba classe ya cher a zo participer l'économie des États-Unis ndenge bisope to parti paka. Donc, il y a une raison, mon côté, tout ça, la conférence, tout solo là, raison que nous retournons ça, monsieur Abatouté, ou moi Sinaye, na Makamoko, et ça, on a nzélate. Au ça, ni vidéo, kaka, yo, ouais, non, et aux allons au théâtre. Parce que le monsieur participe en termes d'économie, en beaucoup, il y a les taxpayers, à foutre la taxe, n'est pas sur foutaka. Donc c'est un citoyen congolais, Neti Bisso, Mbongo Naye. Et ça rappelle Bamasolo, bon ça balabala awa, Bataxo Bakataka, il y a Moutazan la propriété. Donc c'est un taxpayer, Moutou a foutaka taxe, Ndenga Zali, Nana ID à taxpayer, na social sécurité. Azala biloko wana nyonso. Donc, raison ni bokelo banaye bima obeta wate no soka nga beta makasi nae ngako no souhaiter ça ko beta na 50 états awa alors oya moni yaza combattant ya contre musique awe zalaka aux avions na New York ou que na Los Angeles et on dirait aussi par les autres Kinshasa. Tout comme yomoni au melara moto ndane na kena ba Los Angeles kena anda ko moto te na kena na kiti na aéroport na kena hotel on a uti kuta tournage makamna sa na kena muna pe moto te na ebika nzela na ebi anglais bon so na bungi ate balabala boy bino pe boko salango au conseil réseau beta busangani boke bo futi hotel bo bloquer yango mais awa na katia biso tozana biso na binote philosophie moko mais surtout ça qui a besoin parce que ezali nécessaire pour bloquer ngo tu tiens mon amtache bon na libenga na ye azui avion na ye ba 8 heures de vol OK bozi hôtel ko saliamo opération msou et salamawa et ils allaient rappeler que OK le vilango et au vent na la kunate au côté avion OK au foutu hôtel et puis bon au sali masolo où il y a mon concert il faut mettre en diaspora aïe à la programme à Zaïkongo babete à Los Angeles moi j'étais à Los Angeles na kosa ni vidéo coup non quoi que ce soit où il y a mon ba monsieur bazo déranger so ba dérangeaka kuna mboka na bino po bozali ba kilia ba misu ba pesa mbongo ba bimate na album yango botomboka wala ba problème na bino biso aux États-Unis tous habités tous un problème là à Missiti donc vieux Jossard bon séjour Zaïko bon séjour Bobeta Botombola
lokumu ya mboka culture na biso. Alors, ce qui peut vous avez besoin de production, beaucoup contacter là, je peux vous produire combattant production. Donc appelé que combattant production. Donc production pendant que combattant. OK? Ma kamuna bino wana ba concert parce que babima na mwasi na aba monsieur ba déranger ka mutu te. Monsieur za lupemba moko te akoya awa azwa yo mumi. Abenda yo la, abenda yo lamba ezalaka te. Yaneti ba yuma msute n'Europe montre Rolex boye, mise ya baki yo ona melonze mombimba a oko meka kutu ko sona na makambo ndenge. Parce que na yo ka d'abord ba musique américaine. Ba musique ba l'autre vanvan ya ba kuba ona na lela ya mozo ka musique bozo ka sensation de maestro bazo beta. De la musique, il y a biso pe na yo de temps en temps et dérangeant ka biso te. Bakoya awape bakena bango to bakena kopotisa bana batu ezate. Donc ndenge ezali wana téléphone eleli bazo benganga na kati wana à suivre. C'était votre frère Claude Meka Ingeta. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...